je suis, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te... Mais notre travail là, notre devoir est de dire qu'est-ce que vous faites là. Voici le terminus. Vous partez en enfer. Pangala. Caps Kofi na ali ya bakabwana bawela nini balobi o Saint James Hall azala mwana Kofi te azala mwana Caps Kapangala. Caps Kapangala lo mala Hall o Kofi lumida bwaka. Klepen nalina loba boy. Omoni nalina loba bino boy. Omoni bato bo linga bo lobela o bo sala mama bo sala wana je crois boye bibiso bien. Aliana yebinetti ngabe. Tuna aliani tanga zayo baya otiki ya ipana ngana Londres. Azova na ba 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois ezala poani. Tanga linga ya Kofi akuta ya Kofi azaina bibalati. Na mwasi na ndako. Aboma libala Kofi. Alors tant Kofi abala kiye andima ki bavandi na siko ye mo siko asengi su divorce aboyi Kofi olomide. Azana papier divorce wanenga zawana. Aibsanga déjà depuis ya joki 3 ans passés je crois. Qui a signé divorce. Ne sais qu'il a tinda lettre de divorce. Apparemment azu divorce. Aza lettre divorce. Caps Kapangala loba mingi ye moro aibsa Zakari baba africain no ye abimana ali alexia ba vidéo. Ne Zakara benga Kofi obi o mais Caps Kapangala ali a merde ngana moni ba vidéo. C'est alors que Kofi a tinara ba Zulu ba New Jack. Barina nanda Caps Kapangala ba beta Caps Kapangala ba zo téléphone ba kinna no ba pesa Kofi a contrôler à mon vidéo ti siko Kofi a retiré confusion bi o Zakari a kosinga bien ndengeni ndara ozon sa confiance c'est pas liya mais ta maman yo bimali susu babi te ndesiko Kofi a osenga ADN mais le rôle à liya za avocat za française a ebi loi pe babi na loi française basala ADN kaka soki juge nda sengi ezate soki l'un des parents to un individu sengi baboya ko pesa Omoni mokile ebite ati ko jouer victime yem taboya mobali donc batikeli na ndako omoni bana wana ngana atata mwasi na bango direct j'ai mot à dire non loba avec gentillesse olé atindaka Eliane wana akenda osala de mission sala ba live wa saki ani passé ba kota ba finga Kofi ba finga biso ba finga nga ba finga biso nyoso famille na wa auto sala sikoyo apesa ye lettre divorce atia na media alobaki aboya Kofi lettre divorce yango wana mokile yeba atika ko jouer victime toi ba zoba te tango loba sala 25 ans na Kofi Oyo paza na yebasa peut-être 26 ans eleka biso to bazo batin yozo yo luka guerre na nduliste biso to banduliste yozo yo luka guerre na nduliste avec beaucoup de respect du monde Klepen yebisa aliani na yo muto ba obenga tonton soki de tonton la pesi bino mise en garde soki Eliane wana asali lisusu émission po atia live batu ba kota na ba benga omoni nga ngam na osala Eliane live nga refine ngam na osala live omoni nga za wana amwasi Kofi abalaki amwasi Kofi avandi mbule bele amwasi Kofi abotne bale bele na pesa ki ye idée masale la ngote azala otikala ipana ngai ipana ngai alors on azo loba boye na oloba ngona no boye na tindeli audio soko tindela yo tindeli ibetenga muna otindela ye na sele muna audio na pesi bino mise en garde omoni ba bilobela bo loba na media bokeba omoni yebisa aliane omoni filtre ya ba telefone ko sa ete abenga Kofi tata mobimba Kofi amema na berceau te
Hier quoi ça combinaison na 50 et quelques. Au moins ni azala moi si avec une grande F. Moi si à solo neti ngana za. Na moi si à solo. Na yeba place ba non na yeba ba oui. Yé pas ça lango. Après ça Eliane lettre on a divorce. Pour senga divorce, yé mtaboya Kofi. Yé mo pe mtalinga Kofi. Yé mo pe mtaboy bien bravo. Alors, après sa lettre wana batia na media mokile bake akabwana na Kofi officiellement. Kofi aza kobate. Hein? Kofi aza kobate. Kofi azali homme à femme. Basi balinga ke bele ka ndenge ye mwa linga Kofi. Alors, après sa lettre wana na media. Botia na media. Klepen. Moni yo. Ngana biote so za nani. Mais avec beaucoup de respect, aux associations de on a habité. Mais on a le balo boué. On a le baboué. Famille n'a besoin surtout toi d'accord nango. Alors, ezalambala ya suka. Eliane on a les émission. Batanga ba kombo na biso. Baluba mambo ba oloba. Pour aloba za maluba ya Aliane. D'abord grand prêtre mère bolo on a le kombo wana. Pour ya komba ko ya les rambo, les quadres. Au moins, fais attention. On a le bapela gentiment si quoi. Ce qui n'a moni sous est grave. Les andés moussous. Yem taboy. Atia lettre wana. Yo kuti mobali na bana na ye. Boy bana. Makambo ebele. Tala ngana yeba mbebele hein. Ye ali ndenga za na yebi. Na bandi mba mosusu za na katanda ko wana mama abangwa zalaka wana ya oloba mama kili. Ayebi ndeni na lobaka. Alors, attention. Ba jebo sala wana bato ba sima na bino baza ba ilokoto. Moni nde boza wana ne anti quoi zero. Nothing. Le baba anglais. Yanga maluba ngwana na lobi. Lokwa yo bi ya tonton. Tindela nièce na yo. On a le bien wana. Bye. Et puis, batigeli yendako. Atika kusenga ya Kofi Mbongo. Atika kusenga ya Kofi Mbongo. Mwana moko ya Kofi ya devoir kuna pesa mbongo eza Saint James ana minere. Atika kusenga ya Kofi Mbongo. Ya mwasa ga. Botika walandela na ba 200 euros. Clépen na yebisio yom to simba caméra. Na o yebiso déjà. D'abord o yebinga bien. Aliane pas yebinga bien. On a lobby. Bana wana baba na biso. Nana malobe belé on lobela pas bana wana nga. Na tata mwasi na bango direct penza direct et puis ya motema. Donc fais attention. Eliane na bino na bozotinda loba bien maluba ya Aliane. Maluba mama Aliane. Yende porte-parole bino bozui. Pour mais attends, ngana on a besoin porte-parole. Nganga mom na yo loba. Oh là là maman. Non, là je suis désolée mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants vraiment. Non mais laisse ça maman, laisse. Accord basala ADN puis ali aloba so ba basala ADN na bana nyonso ba osaka ya Saint James Rollsté. Voilà pourquoi bakabwana. Zacharie a envie, Caps Kapangala a envie. Ma mari faisait envie, Yemo Ali a envie, Kofi Olomide pas envie. Bato babi mambo eza base, siko base ango. Kofi a ondi marozwa vidéo oya qui est posté na page na pour susciter o susciter. Siko Ali a la reine ya charisme. Kolo Karabi minengenini.
Jugé. Un malfaiteur doit être jugé ou condamné. Tu as commis une infraction, tu as violé la loi et tu ne veux pas qu'on te juge. Toi, tu es qui alors? Tu es au-dessus de la parole de Dieu?